na Lucifer. Nalobaki que parmi les livres où impressionnant kinga natanga ki l'art de parler. Na l'art de parler ne sais que kuna nde place na kenda découvrir que mutu azana faculté ko kaminoko nyonso même ya banyama. Na bandiko tumisa sango alobi bon ozana no mwana muke tout ça mais par après obenga mais abo to kende kuna ngena ça moi un pas en arrière. OK. Mais mukolo wana alobi nanga to kende na kati ya chambre nanga bongo na bengela yo Lucifer. Omoni soutana la teza pembe. Mais c'est quoi longoli oyo alati ya noir. Lion azobi mana sambe to sango. Skazoya na direction nganaza. Na signé nguma, na signé lion pour na mona kaka Satan. Sango atalinga atali. Ba moko alobi apesi biso mbote na lingala. Mbote na bino. Abimboti. Atuni sango. Place na lobaka que Satan a toujours limité. Ayebi bien ngam nazana eposa mais soka zotu na sango. Obeginga mais na moni ozama mbali o. Na nazana nga posa. Mwana motote po akosangai abongwa ni pete po awangana Nzambe ya le Nazarien le Nazarien le Nazarien le Nazarien bana kitoko koma mopondima atako babakola ke mafuta na musakolima lelo ya yobolingo bateli le Nazarien Pamboli oye mona na katempeni mama kantelobi Kolapye mapapu masope mafuta Toko kesi kana longo na nzambu oyo mabenga na makoni Jésus. Gloire et louange à l'agneau de Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, qui revient de la princesse à mon poste comme diamant. Jusqu'à ce que la prophétie va se réaliser. Chez vous, dans vos maisons, nous posons qui va nous permettre de recevoir notre invité du jour dans cette émission témoignage, l'apôtre Jean-Marc Mutombo. Alain Kiakala derrière la caméra, Jiramokwa, balancez-nous ces cantiques pour la gloire de notre roi Jésus-Christ. Aussi, je l'ai dit à Maman Betty Kokelea, Maman Fouratabo, Papa Guy Labala, ces cantiques. Précisément aussi à ma sœur que j'aime beaucoup, Nekab, depuis les États-Unis. Que le Seigneur vous bénisse. Régie à vous. Okay, toka mwana. Nazokatela Nzambe losako na sesiko. Nazokata losako siko tuna. Nalingi nakatela Nzambe losako. Losako awa. Aniva. Allez, katela. Allez, tozozonga. Tikela katela. Nazozonga, s'il vous plaît, tikatela. Yoka.
olingi libala olingi kopota olingi mosala mpona nini Mobaya Mungu iko wapi? Ba mama yangu batu yote, que le Seigneur vous bénisse. Mungu akubariki sana sana sana, tuko ensemble, tuko banduku et mapendo yangu na batoto yote iko na panda, iko na augmenté. C'est la princesse toujours à mon poste. J'aimerais aussi saluer maman dans la prophétesse Mariam depuis la France, l'église évangélique cité Bethel. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nathalie Moussi, maman générale au Sakwatois. Au départ, je disais, je suis avec l'homme de Dieu, le pasteur Jean-Marc, à qui je dis déjà shalom. Shalom, ma soeur. Comment vous allez? Par la grâce de Dieu, tout va bien. Tout va bien. Encore et toujours en forme. Ma salutation à Banananza. Oui, la pesi Bananza Benyoso, au Balinga Koloka, Malène de Sinabiso, Topé Toli, Nanzela témoignage, Nzamba Lola Pambolabino, Bezala na Kimia, parce que Nzamba Lingibino. Voilà, toujours comme un témoignage Nabiso. Naïbi tebi bisika au sukaki naïbi te soki tozo moi si mamke pona to soki bisika na sukaki ezaki juste tant bazo bengela ngas Lucifer aya ba benga donc na tangi livre avec Lucifer autant na tangi yango na monique non il faut kokutana naye na bandiko tumisa sango alobi bon ozana no mwana muke tout ça mais par après au benga mais aboye to kende kuna ngena ça moi un pas en arrière pour la première partie na biso za ba point muke na un sauta qui s'est touché en haut pour ça la moi bien. Je crois que na roba qui dit qu'en domination tant on a monique pas c'est l'équipe ba memingai et pas mettre sa bosse à la domination et na roba qui na verset na roba qui que Ecclésiaste chapitre 5 Ecclésiaste chapitre 5 est corrigé bandeko ezaki Ecclésiaste chapitre 8 verset 9. Alors et yango lobi que na moni na kati ya mokili pe natali lolenge bato baza kobika na se na mokili namoni ke moto aza kodomine moninga na moto mpona kopesa pasi mais lokola eloko nyonso Satan a créé na monde na ye epai ya Nzambe remède ezali yango na Bible ezoloba na kati ya Esaïe chapitre 9 verset 5 yango ezoloba ke un fils nous est donné, un enfant nous est né, un fils nous est donné, la domination reposera sur ses épaules. Donc domination nyonso vandi kati na Yesu soki olingi domination mokili dominer yote na sens na nyonso yo kimele pa Yesu moyen domination et dominer zate au contraire olingi ba dominer yo si ko commander ko dominer. Donc on les avec toli nous a kopesa nazaki koloba kenzamba kelaki mokili na ye kitoko na makambo nyonso kitoko mais batu ya mokili bangonde ba créer ba voix na bango to pe banzela na bango. Donc ndenge Bible zoloba na mukanda il y a Genèse chapitre 6. Melaki babali basi baboti bana omoni makambo na nde place bokoko ewutaki bazoyebisa biso na mukanda ya Enoch le livre d'Enoch otalaki na Bible na biso ezate mais soko koti na kati internet lokwa science et développement obeti le livre d'Enoch komone kobima alors komona comment Enoch aza ko expliquer ba ange wana misala mabe bango basalaki babebisaki mama mokili makasi balakisi tango baboti bana babandi kolakisa bango ndenge ya kosala magie kolakisa bango ba secret ya banzete kolakisa bango secret ya sorcellerie babandi kolakisa makambo wana nyonso koma mutu akotika nzoto oyo abimi akei et puis aye kozonga na kati ya nzoto oyo lelo bato misu bazokumisa yango voyage astral donc dédoublement biloko nyonso wana eza biloko ba ange de Chine nde bayaki kolakisa yango ndenge mpe ange Satan plutôt parce qu'il était un ange. Satan pas yaki na kati ya mokili a kendeki na ko yebisa Eve ke no soko liembo mo ko kufa na yote lia. Na yebisa batu ke tango nazoba makambo ya bukoko parce que batu bele ba bakao ndenge nini bukoko ba mindele ba garda bukoko na bango biso batu mwindu
toboyi bokoko na biso tout ça te soki par exemple bokoko na yo ozokumisa wana euti na nzela ya nzambe na révélation ya nzambe parce que ko lala na ndoto boye nzambe alobeli po nzambe alobela mutu nyonso soko tyenga tembe na peso preuve na Bible Pharaon azaki magicien Pharaon azaki ne mutu entouré na occultiste mais quand même nzambe apesa ndoto ya vision mboka na ye. Donc c'est pour vous dire que nzambe alingi mutu nyonso nzambe aza mutu nyonso akoko lobelo na ndoto nzambe akoya na ndoto alobeli mutu le mwana na ngai azobela zwa likasa boye pesa ye akobika lokola source ya révélation za nzambe et ça normal mais ce qui source ya révélation za Satan source ya révélation za ange déchu yeba déjà que wana ekomi déjà eloko mabe donc bokoko na yo ekumisaka wana origine nango eza nini faut koyeba nga na yebi ke ya bato mususu aza prophète nzambe atindi ye kende yebisa roi tel azwa makasi ya figue tuta yango apakola na nzoto ursel ekolongwa na nzoto na ye akobika esalama na Bible omoni ke tellement révélation eza nzambe o nzambe asalaka eza parfait o nzambe asalaka eza correct eza discutable te mais oyo euti epai ennemi le diable na baange na ye de chi na badémon wana nde tokondanaka ngo voilà pourquoi tolobaka ke kozwa traitement ya nini ya bakasa matiti tout ça eza nango mabe te mais oyeba source nango eza nini donc mpona koleka lobi nalobaki ke natangaki balivre mingi na repetaka balivre oyo mingi mpona nini okomona ngo na ndako na bino oyebi ke eza eloko mabe okope kosunga ta mosunde komso aza nango azotanga ebisi ete kotanga mokanda oyo te eza mabe natangaki balivre ndenge na ndenge na première partie lelo nazozongela ngo mpo tozokosala continuité ndenge nakutanaki na Lucifer nalobaki ke parmi balivre oyo impressionnaki nga natangaki l'art de parler na l'art de parler nebisa bino ke kuna nde place nakenda kodécouvrir ke moto aza na faculté ya koyoka minoko nyonso même ya banyama namonaki ndeko na ngai évangéliste Tiffany akotaki mwa dute abi fourmi akende lisusu koloba ria salongo alinga mosala na lingala mpe lisusu amonaki yango eza normal te mais il fallait une explication même yo mpo olandaki nga lobi na sirke donc nde oza wana na nini première partie wana yo mpo okotaki mwa dute mais nazo explique ce qu'on peut comprendre oyebi ke Bible ezoba ke Dieu est un Dieu de toutes les langues nzambe aza nzambe ya minoko nyonso et Dieu est esprit sikoyo nzambe ntango akeli biso Bible ezobaki akeli biso na elilingi na ye sa bafakulté nyonso oyo eza na kati ya nzambe nzambe atiango na kati ya moto lokola nzambe ayoka minoko nyonso aloba minoko nyonso c'est que yo mpo oza na facilité wana mais sauf que eza na biloko mosusu oyo il faut maîtriser mpo okoma na niveau wana neti ka échien mpona biso bachrétien le Saint-Esprit ayebaka biso mpo te toloba minoko oyo toyebi te mpe toyoka yango na kati ya parler en langue il y a des gens oyo balobaka en langue mpe il y a des gens oyo bainterprétaka langue tolingi koloba balangue oyo biso bato bafabrikaka wana te parce que eza na badoctrine mosusu bafabrikaka langue balobi noloba la olobi la olobi sa olobi sa olobi ta oloba i ale osali sa ta i ekomi parler en langue wana te balobi wana bi wana nga nazoloba wana te nazo parler en langue authentique donc eza na prophétie eye na monoko ya sika mutu alimboli yango na lingala mpo bato bayoka ezalaka sikoyo na livre wana bazo expliquer boye tozwi par exemple mbwa oyo abotami na Angleterre tozwaka mbwa oyo abotami na Angleterre akoli na Angleterre babengaka ye camp ayebi ke camp elingo bayaka donc so sikoyo toye awa na Congo na Kinshasa précisément na mbwa na biso toyebise soki français te mpo ana Kinshasa toza mboka moko bilingue bato so obeta mwa français mwa lingala swahili mpe loba makambo mwa chiluba mpe ndamdambo donc soki mbwa wana abotami na libota bato ba français bapese Milou vient Milou ayoki ti donc Milou wana a français donc soki balobeli na lingala ayoka alinga soki mbwa wana aza mongala bapapa mosusu abokolaka ntaba apesa ntaba wana kombo akobenge mpena na kombo na ye pa yebisi ye ma omoni mpe ntaba ye azwi kikedi alie donc c'est pour vous dire que nyama na mboka azali aloba monoko ya mboka wana
donc banyama nyonso nde baza boye balobaka minoko biso bato tolobaka na milieu oyo ye azali pe akoleli otyanga mwa tembe nazongiso na bible kasi na bible tomoni ndeko moko Balaam amati likolo amati amati na mpunda na ye azolinga kende mpunda azoboya afiakuli mpunda piakuli ye mpunda ebiseme na kihébreu ebiseme problème nini ozofiakulanga boye naza mpunda na omataka tous les jours parce que ozofiakulanga boye omiteke kula liboso no danger ezali ozomona alobisi ye na monoko ye alobaka wana boyebisanga ke nzambe nde moto asalaki bongo mais oui nzambe mpe nde moto akela biloko nyonso bible elobi tout a été créé par des fois 3 fois te ebandela kobandela 3 fois 4 fois 5 fois te eza nango problème te mais problème eza koyeba ke non bato basolola na banyama bato basolola na banyama donc c'est un peu ça et na komaki une étape oyo nazali koloba ke na domination eza makambo ebele eza domination ya niveau na niveau eza domination ya dominer mutuka na makambo aboye eza domination ya passe partout eza donc domination eza ba dimension na dimension mais lelo lokola tokanaki tolobela si comment tokutanaki na Lucifer mais domination ezaki na C hein na tatuana tokomata OK sikoyo na keiko tanga mukanda na Lucifer matungisi sango makasi sango goza mwana muke mtu anayaka na ba vibration négative soko supporter ngote okobela liboma tout ça na habiter oza mtu lokola ngalo yo supporter ki ngape na supporter yo bengela ngai kaka bien aimé nebsaka batu mingi que Bible est toujours na raison Bible est toujours na raison ndengeni parce que Jésus un jour azwe ça ba yekona bi bana ya mukili oyo baliki bana nzambe na mayele tana na yo moko na jinazaki wana molende kana mona Lucifer mais est-ce que ça na bana nzambe penza bami pesa corps ya mepa nzambe souci na bango abike ba mona un jour Jésus Christ po bayoka ka lisolo Jésus to mona été amutu moko toyoki masolo na ebele to mona été to solola na été mais est-ce que to kota pe ba prier pe avec détermination que non ngai vraiment il faut na mona Jésus oh nzamba zo lokumu pona musakoli mo nga na yebi akota kana ndako ne ami kangeli abi fa mona kaka Jésus parce que akendaki na mboka sali mission a échoué tango azongi ami kangeli na ndako ne ti amonaki Jésus je parle de leur sport donc ya on alingi na yebisa yo que bien aimé toyo kamingi posa ya komona nzambe kozana na mbongo ya nango bien kobala mabala ya bien sana ngo kitoko makamnyo soto kuti na mokili toko jouir nango parce que nzambe tia na disposition na biso mais ya motuya papa mama tokita tomata tato tongi l'église ya ba 5000 membres 10000 membres ya motuya un jour tango nkolo yeso tozote ya koya na mapatawa biso pe tozala enlevé soki tokutane na mapata mais soki pe tozala tosito mikufeli tant trompette wana ekobeta matoi na biso efunga matoi okatola tanzoto asika tosekwa po tokutana na Yesu amen tifani na kanso zo mi préparer ah voilà le sambo ya mikola moko na évoluer sango lobi nanga boloko apo tungisinga mingi tokota na chambre tokoti na chambre sango alati soutane ya pembe na baki na milabino photo parce que ngana muto ba preuve na milabino photo na yaki pe na photo ya sango ena mwa biloko ebele belawa ce qui tant que permettre biso to kotala talango photo oyo bokanga na zoba lisolo ya entrée ya sacristie soko tali bien place eza porte ouverture eza place wana omoni place tango atelemi wana de place tokutana naye pazala na bitidi pe hotelema wana mingi sango yoana bakomi père Cory Bekers hein, curé de la paroisse sango na baki bien Saint-Pierre Claver bakusu OK wana na porte ya sacristie maintenant awa papa avant to kene bat par contre na photo zo ki yango na internet zo ki yango internet yango ezo ka photo ya sango place za na paroisse na ye parce que na paroisse mais nga nazaki akoliti naza na ito ba photo na ye nazali na facilité ko zongo o mona te kuto awa zo sala messe awa zo pina na kati altar moni te ba koliti bango yo pembeni wana ya ye parce que to sala la messe ndebo eti yo zai to banda ko sa messe boy yo zate mais na photo nazate OK donc soki nga na ye ba ke na ko sala ka ten jour témoignage mais nazala ba photo ya sango yo ebele
na ba place tozo ke tosukola na ba mai na fleuve na ba manya po to ndo za ne mingi mingi pe azaki na pareil na photo azokanga so na za ke no na yebi ke no un jour na ko témoigner mais na za ba imaginer belé mais awa eza juste image ka na zui pour na e permettre yo ozwa idée bato ba sambela na paroisse ba yebi sango yo pe bazomona na disposition ke za yango eza likamba eza montage te eza likamba de tete donc wana aza ko célébrer messe. OK. Mais mukolo wana alobi nanga to kende na kati ya chambre nanga bongo na bengela yo Lucifer. Omoni soutane alati eza pembe. Mais siko alongoli oyo alati ya noir. Parce que wana siko ake na cérémonie ya messe noire. Azi bougie oyo ya minene wana na éviter s'occuper awo ezali. Voilà ezali. Bozo mona bougie oyo eza pembe. Ya pembe ezali, ya vert ezalaka, ya rouge ezalaka, ya jaune ezaba couleur ndenge na ndenge. Awa eza ya pembe. Siko mukolo wana a utilisé bougie ya noir. A posé yango wana. Azui ensemble moko boye bakoma pontifical. A tie wana abandi ko tumba. Après abandi ko sala prière na monoko latin. Pourquoi pe na yebi latin te? Nazoyo kaka ndenge ya zolo babiloba loba na ye. Ti alobi vandi to tele mo na vandi na kiti te na vandi na kiti yesu ko azosaba makambwana ndenga cérémonie ezalaka na vandi yazo sala papa ti asilisi alobi nanga bon Elvis na bengi déjà Belisaki bansan tout ça na bengi déjà tutika siko tozela tutika to vandi tozozela bon na ko expliquer phénomène ngote neti dika nemisu nange beti boy natala sa maza soutien na olia bakiti na ba mesa atanya ukondoko na mona yo na chayo na mwamba na minito na kata pena katikata saka fufu. Oui, alors est-ce que tu bonjour Boni et le côté et puis qu'il y a mon bureau à travailler tes micros donc dès que ça on a eu galère na niveau 0 tout ça la boy ngai naza na mbongo vraiment mingi te mais nazotiela bino mwa mokio naza nango na agence moko boye Nazareta. Caritas, c'est du sérieux. Oh maman comment des bongo donc yo pesa au futi mbongo kuna partir à poto biso to ya to jubilo na bengi ya Scotty agence mo ifungami comme nango Nazareta na kufie agence lisusu ndeke sansu mulongo kuna pour cela kuna eza mambo mulongo te yesi afuti mbongo kuna partir à poto biso tozoke ko récupérer biloko oli tika boyeko yiso mona makambo bongo na monte bat papesi mbongo kuna biloko récupérer biloko oli na agence ezalaka mais yango bandi mama leki nanga yebisi ngai mais na ndimite na lingi na mona kimona mbeso po likamba boye na monde na nesalama te mama yebisa ngai bapesi mbongo kuna biso to récupérer biloko kolia awa ya solo boutique Nazareta ezali boutique ou ezali ya distribution ya ba produits alimentaires nasali poto sunga bandeko oyo même ba oyo baza na peu de ressources comme la boyete bandeko on baza à niveau à Kinshasa même avec un petit rien. Donc à partir à $10, $15. Donc si on a un bon côté, nous devons nous apporter au sungayo à ozuga biloko kolia. Eh maman Nazareta nzamba pambola ya bakise mikole belé awa na sena mokili. Et bongo awa tozawa poto yeba adresse awa. La boutique Nazareta est ici à Kubungate, toza sur avenue Monkoto numéro 1, direction Elengesa. Face à face na église catholique Saint-Vincent. Ah, direction Elengesa, Monkoto numéro 1, à face à l'église catholique Saint-Vincent. Ah, Saint-Vincent d'école. Bon numéro de téléphone, vous avez monté déjà vous avez nango, on a 3 numéros pour Paris, vous avez un numéro pour la Suisse, vous avez un numéro pour la Suède. Ah non, 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 non. Nazareta. Nous allons la Congo Sili. Julia, nous allons kangisa kia fufu. Eh, ya modé, yo bandika na fufu. Oui, pour la Nazareta, tu as un système en bimbi, dans Bongo Shingo. Bon, ok. Vous allez Silio. Ça, c'est du sérieux.
ne tu te vends no boy Nathalie boza ce soir qui t'était gali vide ma biche na bi oh Nathalie ndenge tu vas fenêtre tout ezali tout ça si au fenêtre n'importe nyo c'est comme mire fenêtre eza soute mais quand même mbetu nenga ninga itala ki wana eza wana bibliothèque ndenge eza wana biloko to ezaka bongo mais sauf que ndako comme mire donc ko ki mati na moni yango suspect alobi donc ayebisa kinga ke mutu wana yaka na ba vibration négative so que faut amtema makasi so supporter te okobela liboma ou bien okokufa bon na famille nanga bayebi ke no na yake pa na ye nga nazo signer kaka oyo koya e ya so pe na kufi famille nanga ba otuna yaka po bayebi ke na lakaki kuna na ye aw oyebi ke minute na senti phénomène moko boye bien te nde suki nanga mutu etelemi zoto na communauté mo bobangi moko boye yelinga et mon abonné ba ce que na bangi eza bien te il faut qu'on a se fortifier siffler moko non siffler na noté mouvement moko on dirait loko mozo ningana na sambe to sango c'est quoi ça donc sango bataminga na sambe to eza ba jena e na kitsi misu nanga na sambe to ponatal na moni lion azobima na sambe to sango parce que na direction ngana za ba mo idée mo yelinga bia to bando betela biso histoire na chasse sozo kende lion alandaka moto par derrière akanga attaquaka moto de face te boye nazozonga na chemu kongo na mir yende ngazo yana tango mona nga face bo attaquer ngate botota soka ko tobola mir bongo ya ko attaquer nga oraza esprit na chemu kongo na mir lion wana ye ti place nga naza abani suko ko lécher isapinanga makolo donc nazaki na lipapa te na makolo parce que ndako sango poko takone fotika lipapa libanda okoti pona ni otika lipapa po salir te parce que bango linga moi propriété ndesiko aleshenga makolo nazobanga mena gangite bobangi ka ozo bouger likolo tout ça peut aller après zongi na sambe tu na bien lokola nyo asani ndo kote lo nyo se ko yana ko sinyango o kaka batu suba ba ke ngana banga kate parce que na mona makambo nano na mona te. Donc l'expérience est comme ça, mutumate mamakasi. Maintenant, quand on a mon azongi wana, on a esili. Donc siffler beti, oh, comme ça on va siffler du sous. Na kisi mutu na se. Natala cette fois-là, et ça c'est quoi lion li susute, ça c'est quoi nguma. Nguma c'est quoi zobi makuna, mais nguma mwaza na mitu 6. Mukile zate. Donc ndenge nguma za la kawana, koto mitu misatu, koto mitu misatu. Ce qu'ils ont avancé vers là. Ah oui bon. Il y a qui n'a pas qui mais n'a pas pété. N'a pas comme l'anga te zaka pona banga mais quoi n'a pas pété. Finalité. Il faut mutuwa na nazoluka asanini. Aya. Na signé nguma, na signé lion pona mona kaka satan. Na tout na kabatu. Na bi est-ce que pona ni biso ba chrétien lelo toko kapé ko supporter ba preuve te. Oye la garçon na vie. Pona ni to supporter kanzala te. To supporter kampiaka te, to supporter ozo sala peine à ministère we papa ozo travailler papa batu bazo yate. Ba moi 12 15 20 17 30 60 bakiti tout ça. Ali okomo kendo kota ba science po osala foule ba iboke yonde za pasteur. Mais Jésus-Christ nanguya nyonso zaki nango. Nanguya nyonso zaki nango. Na ba miracle belé bela salaki. Assisté ministère na combien de personnes de co pasteur. Au moins que sobi mi déjà dans zela ya ngwa okena ba ordre de Melchisedec ya on okena kabal juif ya on ok parce que zoko ko supporter ba épreuve te et nous sommes zo fouter la bena loyer église boy pas fin du mois oko ko futa te bandimi bana mbongo te yo moko pe pasteur wana mbongo te mais zonge pa ya kololo tomo soki réellement benga ki yo lele pa na ye apeso makoki ayo e comité okomo ko escroquer bato okomo duka ba partenaire ba mindele okoma PD. Et c'est normal, hein? Talanga na supporter preuve à modèle wana. Nguma ye alingi ngai na makolo. Abandi ko bangisa ngai papa na somo wana na suba na bilamba. Mata ko bongo nazaki déterminé na ko ganga te. Pour ceux qui na gangi, c'est déjà erreur. Tala et panzambe kutu eza bien. Okosa no masumo sambe bebo tout ça obéi alliance au sengi bolim sinzamba yokelio et pas lisi faire. Pardon ezakate ou bien otosi ou bien obebi sozu bitumbu na yo et pas sata eza bongo et pas nzambe tozo apé bitumbu mais bitumbu nzambe ezaka propre pour soki
au mileli nzamba zongisi yo mais pas ça teza bongote et comme mon aliwa et comme na liboma o comme kizengi yango moni bazé belé na ba balabala ba koma ba bizengi ba koma ba maboma ba koma soki ndenge nini naza kuna te na sujet na mais naza kolendisa ka bana nzambe lolenge bana satana baleki biso bana nzambe na mayele bana nzambe bana satana ba respectaka principe na bango ya Satan à la lettre so ba yebisi ke tango zo sala évocation yo tala côté mo ebimaka otala côté mo ebimaka so ba yebisi ke position na yo kozala olali tolo na se acha tolo na se mais biso eza bongo te so ba yebisi vanda position za zen do boyebi ba caractère bazo bango facilement au vandi na style yoga ezana ba signe ya misapi ya makolo so zo sala ngo ezana ba faut sala ngo correct zo reflecter makambo yo zo sala pe na mondo wana bazo bake ozana posa likambo boy na komina na makambo ba signe te mais là moi maïnke mais naza ko bali kama Satan maintenant tango alingi nga bongo abangisi nga na bangite ami fungoli lisusu azongi na sambetu tango ami fungoli azongi na sambetu nga na kengela na tala ne azosonga na sambetu tango na balusi misuboye na moni sango na oki créer oh ndenge za kaneti na match et joueur mo bo ba marquer équipe moko boyebi crie ndenge wana na ebisi sango ah donc yondo bana obaloka babiloko yo po bangisa ngai do posano ezaki na banga pona bela liboma donc yolo bakolinga kanga nzo ndo linga ngate yazo sekanga kaka abina yebisaki au déjà au départ que non ya ka boye pambati il faut tindelo na maba biloko moko boye bangisa ba preuve et preuve wana ya onde ko sala ke ayeba uzamutema makasi uza capable ya ko affronter makambo maintenant lokolo longi oki cri wana bagangi oh c'est-à-dire ba esprit à monde invisible ba maître invisible ba moni yo ke olongi épreuve sikoyo donc dans minute au déjà ozana accès ya komona mo konzina bango azoya donc olongi bazai ko tala neti yo on dirait ne total la film est-ce que ko longa to ko longa te so la longité ba yebi sort maintenant sama lobinanga yango na lokola épreuve ezaki ya yo moko personnel misu na yo ko komona ngate nde yango monaki nga na limwe parce que preuve est personnelle oui et c'est la vérité na vie chrétienne nzamba benga biso ndenge moko te c'est la vérité vie yozo mené eza nga na zo mené te vie ya Élisée eza ya Élité ozomona vie ya Jérémie eza ya Daniel te mais bango so baza ba prophète ozolinga to koma ndenge moko ndenge nini mon frère tokoma ndenge moko te ozotema pe na bible bandi koteya bato so omoni pasteur aza mobola seka yebi nzamba yebi ete ah tomoni na bible pe prophète moko akufi atiki banyongo baza baboto le bana évangile nini wana bino bobebisi bato boye bana nzambe bakoma pasteur wana lokola aza na mbongo te ana mituka te nini te aza na nzambe te qui t'a dit ça Jésus-Christ est maître na biso le vrai pasteur le vrai prophète le vrai docteur le vrai apôtre le vrai évangéliste yemoko antampunda pamba zaki nango mokolo kutu yeso linga kota na Jésus a defa ya kodefa abi mwana mutazu za atala pesa ocha moto yo pe mutu pasteur opambwama moto ya kabatu pe bolingoti yo pe mwana nzambe opambwama ote ya batu pe bolingoti tango yo moni pasteur anzo kemba zo souffrir tango zo mona par exemple que makamso zo réussir te mais yo mto nzambe pambola déjà na bolingo na yo osali nini lakisa bolingo ngo tia lisungi na ndeko wana avancer kende liboso lole kosepela et pour nyo sala kango te peut-être ozumbongo wana pe na nzela mabe peut-être sokoti na ba loge ya mwana siko zokumisa Satan na yo ke ndeko wana koma humilier amona kenzamba abenganga te nazana nzambe te tamso a décourager atika mais toko décourager te biso na bino mbamba mais mko basuka ndi tokoyeba amen amen bala moko sango yobi nanga abi karate mutuzo lukaso na moni mba moko ndako ezongi normal ba fenêtre ezongi na ba porte ezongi na yoki makolo ko ya batu bazo tambola na kati ya salle place ozaki na chambre sango mais nazo mona batu te moi somo sali na bia kutu nyoka yawa asali nge logo te nyo aya bon makolo batu nazo mona tende sani na aya ga na moni lelo du coup un homme à côté mundele s'il vous plaît parce que na mona bazo saba image moko boye ya Satan za mwindu maseke mukila lokola ndenge papa na biso Edouard azaki koloba
que non Satan za di maseke mukila bondi mayete siko image wana ndeza kina mutu nanga mais na moni mutu moko bo akoti sango atalinga atali ba moko alobi apesi biso mbote na lingala mbote na bino abi mbote atuni sango place na lobaka que Satan a toujours limité ayebi bien ngam nazana eposa mais siko azotu na sango obenginga mais na moni oza ma mbalio na nazana nga posa ayebisi que non mutu na bengi zanga mais yende mutazana oposa wana na simbi livre ngona maboko boye ave Lucifer na simbi na maboko parce que nazeka nazo tanga nga mutu oyo ndenge bazo décrire yebo nga fona mona ye sikoyo atuni ngai obengeli nga nini na lia bakiti na ba mesa atanya ukondoko na mona yo na chayo na mwamba la minute on a 4 pena katikata saga fufu. Oui, alors est-ce que tu bonjour. Boni. Et l'autre côté, et puis qu'il y a mon bureau à travailler tes micros. Donc dès que ça on a eu galère na niveau 0. Tout ça là boy. Moi naza na mbongo vraiment mingité. Mais nazo tchela bino moi mukio naza nango na agence moko boy Nazareta. Caritas c'est du sérieux. Oh. Maman, comment est bon dans YouTube, pesa au fouti mbongo kuna partir à poto biso to ya to jubilo. Na bengi ya Scotty. Agence moi ifonga mi comme na Nazareth. Na kufie. Agence lisusu. Ndeke sansu mulongo kuna. Pona zela susu. Kuna eza mamba mulongo te. Yesi afuti mbongo kuna partir à poto biso to zoke ko récupérer biloko oli. Tika boyeko. Yeso mona makamba bongo na monte. Bat papesi mbongo kuna biloko ko récupérer biloko oli na agence. Ezalaka. Mais moi bandi. Maman, leki nanga yebisi ngai mena ndimite na lingi na mona kimona mbeso po likamba boye na monde na nesalamate. Mama yebisa ngai bapesi mbongo kuna biso to récupérer biloko kolia awa ya solo boutique Nazareta ezali boutique où ezali ya distribution ya ba produits alimentaires tosali po tosunga bandeko oyo même ba oyo bazana na peu de ressources comme on a été bandé qu'on va à niveau à Kinshasa même avec un petit rien. Donc à partir à $10, $15. Donc si on a un bon côté, nous devons na pota ko sungayo a ozuka biloko kolia. Eh maman Nazareth nzamba pambola ya bakise mikole belé awa na sena mokili. Et bongo awa tuzawa poto yeba adresse awa. La boutique Nazareth a été ici à Kubungate, Toza Sir, avenue Monkoto numéro 1, direction Elengesa. Face à face na église catholique Saint-Vincent. Ah, direction Elengesa, Monkoto numéro 1, à face à l'église catholique Saint-Vincent. Ah, Saint-Vincent, d'accord. Bon numéro de téléphone, vous avez monté déjà vous avez nango, on a 3 numéros pour Paris, vous avez un numéro pour la Suisse, vous avez un numéro pour la Suisse. Ah non, 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 non. Nazareta. Nous allons la Congo Sili. Julia, nous allons kangisa kia fufu. Eh, ya modé, yo bandika na fufu. Oui, pour la Nazareta, tu as un système en bimbi, dans Bongo Shingo. Bon, ok. Vous allez Silio. Caritas c'est du sérieux. Aza mwana moto te po akosa ngai abongwani pete po awangata nzambe ya le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien. Ebana kitoko koma mokondima atako bapakolaki mafuta na mosakolima lelo yayo bolingo ebateli le Nazareth lipamboli oyo emonanaka te mpeni mama kantelobi kolapie mapapu masope mafuta tokokesikana elongo na nzambe oyo babenga na makomi aza mwana moto te po akosa ngai abongwani pete po awangata nzambe ya le Nazarien.